Expo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Voilà, on a pu mbote na grâce à Mizi. C'est que bien vous comprendre, quand on a pu vous comprendre. Et puis titre émission il faut ça que bo senga grâce Mizi ko kisami po senga ne yakiliba. C'est bon. Et donc on a pu ce mbote grâce à Mizi à Maya bichaku po so za kimbisi aquarium. Tu nga to chona salon pour na décor. Mais le rose est Maya bichaku. Donc voilà, bosenga ne ko kisami. Et puis les surtout ma sœur nion so ba confrère na ba animatrice nion so télé na ko santé na Henriette Kajinga na Noila Madinga na ba sœur na yo na Yves Abdallah. Et puis devant ce qu'on appelle si na ko disi tebino ba mibalte na pesi kana ba si tout ya net na TV tanga kombo mbal non. Donc nga vo discuter na nga avo yo otema liboso na nga po nga balate mais nazo occupé na occupé pe nazalaka ka occupé donc c'est roi baba vérité mo nga comprendre occupé na bala na ngate ninte et puis ndena occupé boye nga jamais na tikala nga moko donc ndena nazo occupé ba demande kota c'est ka mère père meki ba to che mususu Karine c'est là oza télé réalité ton est biso za bongo chez biso soko baby si to cha mususu donc des pères aza ba demande ezala kana est-ce que big père Hollanda na bi ko Hollanda ta yala ndite bande ko ne ba Hollanda na ba master na bi ke message ekoma biso za kande père aza ba demande ekota bisa monte bozana na tante bozil c'est ka père ya nga toche mususu moni siko lokola na kozala liberté pour nozala ka occupé en tout cas finir sur internet finir sur TV on a mis Monica ke Karine Okol bananga te tanga komba mobile wana devoir à domicile. Merci beaucoup. Lokola babala te atanga ka kombota yali kangu ke mikolo ngana obima ponga netinga Karine mikolo na obima na manu mwendo love siko bango pe batanga obima na yaya au moins ndi wana ya prise o lukanga isusu mtotanga zate po boli andeni so ba sebo ba kufi. Merci beaucoup Karine Mokonzi balobi toyaki enfin toyaki ko lukaye toyaki ko ezate ke no ba ko pesa biso ba information te toyaki sur na source ko soit ko interviewer Karine Mokonzi boyoki nulle part. Karine Mokonzi a pesi grâce Mbizi, grâce Mbizi, Karine Mokonzi a pesi mbote awa. Donc bana poto, bana Londres, bana partout, bana monde entier. Bota l'émission au Karine Mokonzi enfin à satisfaire grâce Mbizi. Na sepeli. Merci beaucoup à celui qu'on appelle mon boss, mon premier boss, boss Pyrrhus. Merci beaucoup mon boss. Non, c'est Lara Kolia na Mai. Moulora bien et ça l'a toujours bien. Merci. Expo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.